Oui, bah, moi, il faut que je me dise, il faut encourager, et à moi 5 000 €, à ça, là, moi, l'aide. Prophète d'église, entre... Bang, bang. Net, Kika, Tika, Bombé. Otika Bombé, pour faire tomber. Étoile Centrale Télévision, Étoile Centrale TV, bonjour, bonsoir, soir entièrement de partout dans le monde. Merci encore une fois de nous recevoir sur vos téléphones, sur vos écrans. Merci encore de s'abonner massivement à la chaîne Abine Étoile Centrale Télévision. Merci mon chef Doudou, je te salue. Mon caméraman, mon équipe technique, Dao, je te salue de l'autre côté, toujours derrière la caméra. Je te salue, toutes mes fans de Fred Mac, je vous salue. MSK Congo Social Télévision, Boss Franck Massacre, je vous salue. Papy et Folie depuis la Belgique, je vous salue. Qui ne parle, je ne suis pas seul sur mon plateau, je suis avec le prophète de la nation, l'homme de l'écran prophétique, il s'appelle le prophète Denis Lessi. C'est avec lui qu'on va parler des choses de long et en large à propos de tout le buzz qui se passe ici à Kinshasa et l'actualité dans l'église. Bonjour prophète. Bonjour. La santé, ça va? Ouais, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci encore, j'en profite aussi vu que c'est la grâce de Dieu. Prophète, est-ce qu'on peut au moins prendre quelques minutes pour la prière? Que Dieu bénisse l'émission, qu'il puisse restaurer les vies qui nous regardent. Ouais. Que la mauvaise interprétation ne soit pas là dans cette émission parce que il faut que les gens comprennent les mots clairs et distincts. Tu es Dieu, reste avec nous du début jusqu'à la fin pour que les gens comprennent le message codé de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer avec vous et en profondeur le sujet. En tant que prophète de la nation, c'est quoi la réalité des esprits démoniaques de la famille? Les esprits ténèbres du genre, comme je peux donner quelques détails, mari de nuit, femme de nuit. Bon, il y a beaucoup d'esprits familiales. Ouais. On ne peut pas terminer ça parce que si on parle de ça, on doit aller jusqu'à 2 heures, 3 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Le mari de nuit et les femmes de nuit, ce sont des esprits qui travaillent pour déstabiliser le mariage. Oui. Quelqu'un qui a marié de nuit, il fait l'amour avec une femme ou il fait l'amour avec un homme. C'est une autre femme nocturne. Or, il y a des femmes de nuit, il y a des sirènes de nuit, il y a beaucoup de catégories, au moins 9, que je ne peux pas énumérer ici. Et quand tu as ça, tu as les problèmes de fécondité, parce que là interviendra, il y a certains éléments que j'appelle le masque. Là, il y a des masques blancs, les masques piquériennes, des masques rouges, des masques qui interviennent au même moment. Parce que quand un mari de nuit vient, il laisse les traces. Et ces traces-là deviennent physiques. C'est-à-dire, tu as le masque blanc, par exemple, moi je te vois comme ça. Mais un homme, une femme qui est dans cet état-là, il ne peut pas accrocher un mariage, ni une relation. La relation peut être coupée à tout moment parce que la finition de la relation est coupée parce que la relation est basée dans les nocturnes. Alors, il y a des masques qui accompagnent physiquement. Donc, quand il y a mari de nuit, il y a directement une trace. Quelqu'un peut se réveiller, c'est comme s'il a fait l'amour avec une femme. Là, maintenant, il y a des traces de masques, qu'on appelle le masque, des dédoublements de l'esprit en toi. Et ces masques-là, dès que ça revient, ça bloque maintenant la vie. Blocage financier, blocage matériel, l'esprit des morts, l'esprit des célibats, donc les esprits des suicides, adultère, la fornication, donc il y a beaucoup d'éléments qui vont influer dans ta vie et c'est tout un enseignement. Si tu veux ça, alors on fait des schémas. Voilà. 1, point 2, point 3, point 4, alors à ce moment-là, on peut parler de ça. Alors comment est-ce qu'une personne humaine peut avoir en contact, peut être en contact avec des maris? Ça se passe comment? Avec des maris de nuit, femmes de nuit. Non, il n'est pas contact, ce sont des distractions. Quand tu es en distraction, tu ne pries pas beaucoup. Les esprits entrent. Donc c'est que si je peux mieux comprendre, mari de nuit, ma femme de nuit, esprit nyonso démoniaque. Et kota kana muta sambelate. Tu peux sambela ka distrait pe kota. Pour Satan soit bimi, nzoto mutu tikali aozonga. On a tali vide à zone 7 fois, avec une force 7 fois la force. C'est biblique. Donc, quand tu es dans la distraction, le diable pénètre. Voilà. Et il y a ces démons-là, il y en a beaucoup qu'on peut parler avec ça.
Il y a beaucoup de démons géants qui ont aussi des petits démons qu'ils envoient. Et puis voilà, ce qui forme cette hiérarchie satanique. Voilà, merci beaucoup, prophète Denis. C'est quand la dernière fois que ça on peut ça baptême? Bon, au niveau, on appelle ça sous baptême. Il y a des pasteurs qui le font. Chaque semaine, il y a baptême. Chaque mois, il y a baptême. Donc il y a des pasteurs, des évangélistes qui sont à l'église, qui font ça. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez de la photo? Oui, ça c'est Imka, ouais. Imka. Imka, ouais. Oui. Imka, c'est une croisade que j'ai fait à Imka il y a 3 mois, je crois. Oui. Imka. C'était parti. L'Imka, c'est un test pour moi. Ouais. Ça dit, je n'ai pas fait d'affiche banderole. J'ai dit, bon, je vais prier là-bas. Oui, ouais. Bon, je vais mettre à l'épreuve Dieu s'il est avec moi encore. C'est comme ça qu'il y avait beaucoup de gens. J'ai dit, ok, Dieu est encore avec moi. Maintenant, je peux aller au stade Martyr, Vélodrome, ainsi de suite. Donc, c'est un test pour moi. Voilà. Ça dit, c'est un milieu où les gens ne viennent pas. C'est un stade où les gens n'aiment pas venir. Il est au centre Matongé. Les gens ont la lourdeur de venir là-bas. Même des concerts, même des choses. Alors quand tu entres là-bas, sans publicité ni affiche, les gens viennent. Ça dit, tu es fort. Voilà, merci beaucoup. C'est là où c'est le veut venir. Voilà. Qu'ils viennent. Voilà, merci beaucoup, pasteur Denis. Très bien habillé. Merci. Toujours, tout le monde a la look, il y a 4 poches, tout le monde a internet, les bannes en boca main, tout le monde a les lots. Pasteur Denis est habillé. Chemise 4 poches. Oui. D'accord. Oui, c'est bien, merci. Exactement, là on a lobby révélé dans mon esprit. Est-ce que ma photo, est-ce que c'est réel? Ouais. Photo, oui, ça chaussures là. J'ai plus de 2000 chaussures en moi. Plus de 2000 costumes que je ne porte pas. Et puis voilà. Ça, c'est. Je ne sais pas qui a pris ça. Je crois que c'était dans les années passées là. Oui. Mais qui doit entrer dans ma chambre comme ça, il prend des chaussures? Il y en a plusieurs là. Il y a d'autres. Ouais, bon. Bilora Mokili. Ouais, ça pour Nabato, Balinga Bitumba, ce qui va lui Bitumba, Toké Bitumba. Ça perd Dios dans la Kokate. Ça perd mon Kokate à Katana. À ta bien intervention, il y a à Kokate, même mon narco, ça au Kokate. Azana va pièce à cher. Mais qu'on bête à 2000, ça dit que dans ça combien d'années? Ça dit 30 jours déjà. La Léo, au Katani, sans chaussure Moussoussou et la main Moussoussou. Lobby, 30 jours fois 30. 900 jours. 900 jours, des autres ont changé. Il faut dans 900 bilamba. Pose aussi les 3000 chaussures. Et aux aïeux, et aux aïeux, et bané, nani yango okoka osala kombana yo pendant des années à chaque jour au Katana. Voilà. Il faut pas cogater. Essayez un peu de parler de la musique. Tu as maman cela la musique parce que le prophète Denis, c'est un prophète, c'est un peu musicien. Non, on a un prophète. La musique, c'était un prophète, mais on a émis. Oui, émis. Mais selon l'exemple de la maîtresse urbaine, la barotte na ligne la musicienne, on a battu la hit, barotte. Oui, mais je ne fais pas carrière. Différence à moi. La salle pour un temps, pour un message que je vais envoyer à la nation. Et puis le reste. Combien de temps? Donc, non, ça album est bimé. La salle album, mon gospel, les signes. On est comme ma commande. So batu balingisi ko na kende, on est comme une commande. Dédicace c'est pas pasteur de laisser à combien? Ah, $2000, c'était. Net na pétage. Cher. Net papier il faut la pour ça dans Liban le 2000. Bon mambanga normal à mike na ba 200 500 wana. Mais au penda libanga penda chanter ou bien libanga penda 2000. Nana camarade était nga penda libanga penda donc na vandi sur mi mortel. Ba challenge na TikTok zomo na ya grave. Ah, oui na kama elo mo Isaac azoi na studio lobi. Isaac azui mo lo mo na studio aboaki azui
pour nayebi nzembo moi libala. Libala na sala chanson wana nayebi nzembo moi libala ya mariage. Le mariage est un don de Dieu. Pétage. Et ça va tout ça quand nzembo pour ça devenir ça et ba premier la raille. Donc faut voir le problème. Les alliés nzembo libala et puis voilà. Donc chant libala si là nayebi on a lobby et si libéra lobby. Donc moi extrêmement il y a maman Tina parti mon il y a Souka il y a nzembo yango o ngalesi nzambe apesanga mama Tina na Tina musungi na ngai l'os de maison la chair de ma chair na tangwa humiliation ayelaka nga sourire na mawananga yende consolation. Donc ils ont extrait ya Souka pena ya Souka ya nzembo. Donc il y a Souka. C'est la première fois que ma maman Tina. Non, on a dédicace à ma prédication. La première fois. Les un moment très compliqué. Libale za kitoko 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 bolingo ekotoko kimonze mama lili malili malili minyoko eko nyongo. Et nzembo nzambe. Mais il y a le mariage. Donc on a dédicacé na Souka wala. Donc mais nzembo zo banda côté mususu tout ça. Il y a vrai chant pour na bateau yo ba obala. Nazabe na nzembo moko ya nzambe moko yo mubimba. Naza nzembo ya pétage misatu. Nzembo neti ba style net ya balete ta eza ba style mo koko na yo beta lete tandako. Donc même quand on moni bien à pétage hein. Muda a le manze mo mokote. Pour nzembo na nzembo ya na style là. Ça dit oyembi o pour nzembo na album pétage au moins net ba tumuso ba yeba monotonie. Au moins nzembo e kokana oyo e kokana ngasiko moyo oyo ba ngote. Au moins aucun na pétage. Ok na deuxième pétage amami kanzo ngabi ipo ina didiko ikade na yembi sikoyo folklore na biso mais ya bonzambe kuna na ya ba nkundu Kinshasa epeli moto ngonzo ke ilawa zambe pesa biloko au place au mona donc au place so lo mwana style mususu et par exemple Bombé sikoyo moi extrait Bombé nana yuxo il faut na yuxo le téléphone te la yuxo Bombé Bombé na habité ce zao zela Bombé et bimina noté mais moi extrait peut-être ça le bien na émission na yo eso salanga na ozela skola mo la danse à Bombé danse na Bombé gabo zela ouais on zala la biloko na maboko zela Bombé za compliqué ça zela moi il faut na longo zela na otaka muke po ezane ti ba style mo donc quand on liseur déjà toye ma on a ba mais il y a un style gars afro pétage hein là tu le gars muki papa baba yibi kakalize son ya moto ka ebomwani sali bombe bana malamu eza grave bombe bon charate ila mo bi exposé bombe bombarda pa mael ya bomoto tala ndenge komi lokola nyama ozolala ya kotelema ezokende osene bakwiti. Ça dit, la fait ça vient vous mouvement na image. Va bomber ça va style moko toujours enseigner ba chaîne. OK, à que go récupérer catalyser la former à bendi bomber de partie moderne c'est partie mobo. Là j'ai moi partie mobo muké à refrain. Oh bah toi moi idée mais c'est trop grave. Album moko trop grave. Donc il faut vraiment 12 titres. 12 titres. Voilà. Voilà. Et quand il est
Ça va un moment très éducatif et puis tu travailles en haut na forme moi que mutu moya lembalbo moi exact. Donc tu vas te retrouver na ba bedasu na oye ba héros na ba banze manza mais na oye ba héros. Donc banze moi kitoko ba lete tawana koko na ye na keba lete ta fongola ndako yaka betanga tonga ya ba franc congolais na ya ba dollar. Tonga franc congolais na ba dollar. Mais yo ba chat. Donc poché à l'été. Donc il y a ba blo moro ba style moro très compliqué mais et au accroché. Na yebi congolais. Bilo galinga. Pour Moutouye, Maranze Momoko, Yemi Mwasi, Yembi Mwasi, non, nous on n'a pas chanté femme. Nous on chante Baïro. Et Babarolo va jouer, net et Ngobila. To Yemi qui est Ngobila Lingi, a Lingi propriété dans la ville. Alors, il y a un autre Komola. Donc, il y a un zembo, il y a propriété, clip dans l'autre, il y a une fille, il y a une maman, il y a un papa, il y a Komola Nanzela. Komola balabale, Komola balabale, Komola. Donc, na bombi moi refrain mususu pour permettre de avoir une idée à banzer mon sauter. Sinon, surprise des athées. En fait, Denis Lessé. Tu as 12 chansons. Oui. Naïmbi, Joseph de Sirène, c'est-à-dire, Mouto, Jésus, c'est là qui croit à Jésus. À force à guider. Donc, il y a la charge, je me suis dit, les têtes dans la vie, à comment ça, là, quand on va couvent, pour soutenir la hache de nous, quand on va à l'église, quand on va à l'école. Et ces charges, on les a. Ils ont l'état. Mais il y a jusqu'au commandant en tant que Joseph de Sirène. Simon les Sirènes, pardon. Donc, ce n'est pas. Joseph d'Arimathée, net moto, Ayaki, par exemple, après si tombe, il n'y a pas Jésus. Si le lot tombe, on a la quantité, on a beaucoup facilité, à sa perte. Donc, il faut y avoir un bon nom à vie pour la ressource. Donc, ça va nzembo, IGF, état de droit kanga bango. Aboyité eh. Aboya eloko ndengo na ba yembele eloko bien ndengo na ezala politique na katite. Ministre ba yemi ba politique mais o wana to yemi en pire pour te corriger nzembo IGF. Voilà pour yembeli par exemple to sali dio ngana lité à péter. To yemi neti to yemi nzembo moko ensemble. Non, on a une saralou là, on a une mais yé tout partager ma proverbe. On va dire que ça là il est au moins aboyé na lutumba, mais on a ce qu'on colle en haut. On a penda donc chant. Mais na quatre ma proverbe les opérations. Na une na saralou là, de na moi na moi on va dire quoi Kalagilin. Puis on a beau que ça la featuring pour le bagage nous paiement à jouer en pas bateau. Voilà. Les lots producteurs moi aussi les banamboka. C'est producteur à ça déjà. Ce qui projet moi les banamboka. Ça va payer 1 million. Oui, projet moi et le en fait dernier c'est featuring na c'est les. T'es na boya. Vous avez été assez bon. Ah mototé. Na o ça la featuring na mtaobe na mototé. On a ça la featuring na moto à moto pour toko kanaura yo za nora te oye manangande likambo bo mangaura oye makitoko no za nora te. Il y a des chanteurs na kina ba ibi ko yemba mais ba na succès ora ezate
nakotanga te boye moni bango ba ebelebe ngane tu 22 producteurs ba yaki na boye bango yo c'est bien filai ba on est bien ngazo sala profanité ngazo sala ba chanson chrétien mais na forme afro pétage na kande na sala nzondo lelelele mai sata pa do ba biloko na ngana na ote ya mena style ya kidenile o komba ya banze mwanzambe mais na yembi yango tsiko na kidenile na kikino ba boîte bongo Moïse ayebeta na boîte te babeta mais yanga siko eza la formule mo très compliquée ko beta d'église ko beta boîte ko beta partout na autorisé et gagner ba pate eza message net au bombe na yebi pona ba jeunesse ministre de la jeunesse la santé baza appuyé hein nazo yemba biloko moko social éducatif nazo sala o bolingo lo temate na yemi nzembo libala kaka mariage après na yemi nzembo mo pona Jésus yemo après ce qu'on a Yesu limisanga na yembela yo mais na forme afro pétage na rythme nanga pétage nzembo nyonso ezaka na pétage pétage instrumental on a yemo no imaginer ki ngana eredanto petit moi mukuse boyo mona image na ba lox Renard eredanto wa bato alino alina oui si instrumental ozala boyo to pesi idée ya makambo ya créer après to bongisi total après to ke bang bang net ya kikatika bombe otika bombe po ekoki ko faire tomber yo donc bombe wana eza ta ozotika tika bombe soki te ko sala oboyi to pe ko yela oboyi danse na ngoti ko ane de pétage mais pétage a pongi te mopanzi kingo mokapasi bombe na telimite alali pétage eza boye mais wana pe danse pétage mais na système a bombe obuki kingo tikatika bombe siko bato babandisa lage ya mama tina na okomprendre te pale na immortaliser mère oye asubode mapinga trop baemilie trop baotange na makambo oyo aza te azala nayeba biloko wana azali te wana ezalaki journée ya tourisme wana biloko internet ya journée ya tourisme ministre abengi ambassadeur ya tourisme oyo ezali wata nga mpe na parmi baambassadeur ya tourisme baevite nga mpe nazali wana mais na table tovandaki tozali na directeur ya protocole tozali na responsable ya ministère ya tourisme na deux sœurs mo bazalaki wana bango bazala mwasi nyonso ya pembe mwasi mama tina donc ezali nango mere te epuis tosengi mpe nzembo te ye mo azobelelanga pétage na pere na ye héritier nanga na ti héritier ayeba me babaloba oyo nayibi lupema te nabundanga moko na voilà mon colonel Foni Lubona de Switzerland a essayé na tuna na posé qui sont encore est-ce que la clip ya pétage ouais eza 12 clips est-ce que né ya pétage habillement ya ba danseuse te baolata kitoko ba complet ya bilamba ya ba jupe oyo ete esuka tia veste pétage tia ah ouais pourquoi pas la tata moi te ngana brana miste te non wana biloko ave nanga Dioka na sekuna beaucoup de respect à papa Dioka et puis beaucoup de respect à nani Baruti à tous les nani ba frère Lifoko bango tout non malembe frère Lifoko passer Lifoko wana bango parce que nga clip nanga et ça penda bato balati très bien mais ozala pas trop exagéré mais bana baolata kitoko là ça va vraiment neti bato ya kombo nzembo neti ya ngobila gentini ngobila lingi kini ekoma peto gentini tomati eza betape na betape komola balabala komola donc ekozala sikoyo na bato bazokomola chaque clip parce que bato neti ya clip wana bafille pe bakomola baolata bango nombre baolata barafia bakolata bandenge balata bilamba na bango wana ya kini mopeto ata mopende pe komona nango non c'est pas vraiment ndenge bato bazozwela album wana parce que il y a des gens oyo bazokanisaki non te wana ezalaki émission ya stemai
azoi ba fille mon boye ba pétez mon ba udiso wapi Aba émission te wana te oza bongo te c'est vrai ba fille penda ya classe ya ba break de break penda taille ba ozala na ba fille penda wana penda ba omona décoration wa ba omona mais et ozala sadik ndenge ba bazo kanisa te on là penda kitoko jupe complet à bien pantalon complet à bien bato ba ref ya ba lata bato do ba style nyonso ozala wana na ba clip. Donc pétage au monde a bis misa to yoko tout à la place moi c'est là ça bato ba kiti ba bandi danse ba mona voilà c'est là au monde makabo la té oh ba zo c'est là ya ngote po bato ba otuna me délai ça oyemba ni mais bazo mona déjà que nazo yemba bato muso bazo nzima te mais banze mezo ka net cas par exemple il y a nani réalisateur ya Stemai azali na studio to composer nzembo par exemple o ya pétage D wanza mekanzo ngabi poina didinko ikadena oye 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 pumbo toke kisha sepeli moto ngonzo keilawa nzambe pesa bolio nzambe pesa biloko est-ce que biloko siko mutra comme na boule na biloko amoni on va payer comme la siko pourquoi pas bon il y a texte en homme to kolunze moi pourquoi pas utatanta me pesa bénédiction ka pesa biloko ezali bénédiction pesa biloko ezala na TikTok to bala na pesi bénédiction ba na TikTok biloko wana nzambe pesa biloko bénédiction pesa mais pour le baka bénédiction non il y a des termes musicaux ezala toujours et biloko mususu ezala na musique pesa ba soupçon mais ça soupçon nzambe pesa biloko ona Congo nzambe pesa biloko nzambe pesa solution pona Congo na TikTok to bala wana mabala TikTok na pesi ba na TikTok babala en désordre wana batunanga na peut-être ba na TikTok toujours donc il faut bazala on est au salon au moins des locaux n'angandé na babouagi wala ba yambi yango mais ba micro et comme ya ba pommade poudre ba pomme na leli yango muzu atie micro ya poudre muzu atie mulangi muzu non na leli et puis bah c'est une façon de soutenir maman Tina na saleli nzembo te na sali nzembo mariage mais na sauté na l'action oui mais na TikTok ndenge panza au moins nzembo yango nzembo yango siko eza 3-4 pages mais awa na zika partie oyo mais apparemment malobo ndem tezo cartonner te na kati partie oyo nde na réalisateur na bato na ngai ya studio bakati ka partie wala po bapesa bato mwa idée ya nzembo ya mariage nde mwa extrait partie oyo na leleli mare texte o ngai lesie donc nzambe wana nde nayembai na début wana donc yango ke na mawa na ngai ye nde consolation na ntango humiliation ayelaka nga sourire donc o nga lesie nzambe apesanga mama tina na tina donc na tie mama apesanga tina na tina mosungi na nga l'os de mes os la chair de ma chair na ntango humiliation donc na dédicace yeka parti wana oyo babenga dédicace chanter donc nabwaki ye me na koyemba ayoka bien avec des becs tout va comprendre que mère azalaka ko mitu ekufa bango sikola mandako bato balinginga ba soutenir yango moni bana TikTok base na ngai ezaka TikTok ne bato te base na ye malweka base nga siko base na ngai ezaka bana TikTok po baze belé na niveau moko kondima te siko bango so babwaki bandimi eloko mokili efo ndima bango batandima pétage tant ba consommer pétage babwaki pétage siko na moki siko nga avant siko na bimisa nzembo na benga tous les DJ pour batu na nga bangwana ba DJ tout ya ba boîte comme il y a pas de boîte chrétienne na benga nga bang c'est le let exemple il y a na pays linga le let pasali boîte chrétienne na ebisa batu balingité siko non c'est le let va passer chance que non masali le boîte mo pour na ba mais siko il faut la deux boîtes parce que non la rose la DJ boîte moi za bato ba mela moi vino na moi bière ba parti na bo ba yo rapé ba nzembo moki OK na parti moko ya ba santunete ya ba branamiste oyo kuna bayoka kaka banzembo ya nzambe bamelaka te bazaka nani so banamela bamelika eloko nini
bamelaka mingi eloko nini oyo eza na solo ya biere wana bavaria lokuta na bango nzoka nde consolation siko province de Nines na koto le déplace wana ngana ozala koto mpo nga mela mwa vino yo za koto wana kote ya vino o pela ndula mukili pela normal mpo nga nayoka bango nandima yango siko DJ akozala nani nataka bino ba pasteur te baoluka DJ na bango siko baza za DJ moya pasteur te nayebi te bazali babatami tokozwa mpe voici l'homme akomi DJ po ye alobaka bien akomi DJ na ya bakretien aonime mpe po ye alobaka bien yo mwasi mobimba bui ye alobaka bien voilà pourquoi Denis laisse bonne grâce grâce de nani mwana soki etela bato aloyo na méchant naopinga boyelinga elimanga nayebi yango seke euti te lake londima mwana nanga delese soki ekotela ndenge wana makolo esimba mabele te ata bolonde naokweya pa ya var mese var var nde naotinda bango bapinga ngai bakrelinge makambo nisise wana te nga te nga bongisa na motu te batie image mwa kalaki nayaki quelque part naosoya na motu wana tobongisa te non koda mboka ayaki abina tia na se mais fo ye moko nga na ye farafara tosololi watika babétise nde ase momala nga na tiki po ye azokontinue kotinda bato bakalisia mwati moakomokalisa yoka kalisi kalisi eza mpona komela fete kalisia abima na TV aloba ndenge akosala boloko aondima apparemment no pe abimi na TV te aobanga ayebiki wana so abimi na ozo image parke alali mpo tokende ADN na mwana na makolo ya bongo na basuki etengama boye mosuki eza jaune mwana bebe bongo mosuki eza jaune malnutrition kasi ese vraiment mwana delise akosouffrir ndenge wana nga soki natie ezemi na ozwa mwana nanga nakoassume erreur donc yo romoso ye ekoya mpe te mpo nga na moto ya sélection biso ya bamoïse mbi eto bato bavrai sélection babreke ya danse oyo soki aye bato bandimi ye biso osala hasard te nga ntango nasombaka kaka nasombaka so nalati nalataka kolia naliaka kolia maa moko mpo nga hasard ezala te so nake break seki nakwei break wana mpenza nakwei nasali sélection mamoki soki break eye bamona ndimi yango aosigne me aoya te na orécupere ka lifanta ye okende wapi deja nakosomele ndako mpona kado ya mwana yo mpenza ozala na brega de lise mpenza osala ta chantage te okeye ata l'église okende ata ya famille inane si mwana yango nde naomona wana makolo etengami wana ezi mwana nakomeme ata na epai ya badoktere basalema ya moto to bakoba basala ata bafine makolo ya mbrakare ezonga normal ata yo moko var wa mabe var oyebi gere te var ayebi gere te oyebi kaka babreke na nsima me oyebi gere te aketi yo delese akotaka la crèche ntango azala na mokili me kalati la crèche mpe ezala bwate bongo bar hotel mo asali te naki gene mpe nayebi te so nakota yango so nakota ndenge akende ati kozwa badanse eza kala aya na tv aloba nga na bima delesi yango moni na osenga aoloba contre vie nanga var vie nanga songolo do batindi yo ese bato ya publike bomona teke mwana mwasi wana motive par var to motu moko mwa $200 obebisa réputation baobalo te oyo osali wana eza ekobo ekobo baondima yango publiquement bana 2023 oyo na bana mikolo batika bana tiktok bana bango bongo na tiktok tobala go tobala tobala ngo tobala apparemment que vous voyagez le souhaiter vous voyagez le souhaiter wana olingo récupérer ngai olingo récupérer baave bavoyageaka nga nayakendaka nayaka bato bayebaka te oketa osanga eloko oya motu na ngai motu oyo alobaka motu lokola fulafula ezongi nsima na rond-point ngaba motu lokola
Vous n'avez souhaité ça, et puis là, avec ma coffee. Il y a ma coffee. Faut ma sama zoli agawala ne ma coffee. Tura obuke liboko. Garde corps na ngana pote za mettre tura ba mettre chaber ya o ya ba o me ba betete mikolo. Ba poussa la terre. Ngana muta ba combattant, ba vrai combattant batunanga. Eza na Londres, eza partout batunanga. Na basi ba ngate ngana sacré. Nga provocateur, nga bunda bitumbo bango ba obunda na poto ngana obunda ngwa. Bonga muta vérité. Boketa pi mutu nga kolanda biloko la te aza wole dingo. Ezala ba bref. Mone dingo to avandi uti ba oyo ka ete o mona nzo na fingi a telem. Mikolo la yo ka bien ah ben ndeni no zo kipenga mikolo te ko ki pe pona beta la bongo. Boketa la zo na beti ete ayo ka bien. Ba mze o mona ba négociation. Négociation te mais il faut na beta ka ipo za la bomo. Dieu peut pas beta anga. Yo mo evike, faut beta la. Il faut de beta la poto za la viva. Pour ayoka maka to akiti la beti na la musée lisusu abe be apingi nga de Lilès Carolite sur mais non maman na bunga apingi nga abe la kipe abe la lugelo mona beti net bikolo ba betaki ane de chef ifongete oya passer wana batie moi na zembi po kolobele ki trop bale batie le moi na zembi we bade moi ni fonga ba zembi c'est Bilo va au pinga batwana. Quand les gens pas moi. Quand les gens pas moi. Quand les gens pas moi. En tout cas, garçon la félicitation, on a aussi la contribution on attend en commun. Là la comme la piscine là aussi la contribution. Contribution pas. Ouais pour assomaler. Donc ça nous d'accord là moi. Ouais c'est Missa Mobali. Oh pasteur pose Missa moi na ya facilité. Si vous y a c'est Missa moi na pasteur peut pas salir. Il faut encourager, et moi 5 000 €, à ça là, moi l'aide. Prophète Denis, entre vous, des hommes de Dieu à Kinawa, à Saboli, hommes de Dieu à Kinshasa, est-ce que vous avez un problème entre Bino et Bino? Ah, mais ça, mais on est pas mystère, ça, Bino est pas bon. Donc, peut-être la moto, mais on a mis ma, net ngana dans un problème, ngana créateur. Donc, on n'est pas dans un problème. Oh. Ah, Moutulanga, il faut un problème. Il faut pas recadrer les salariés. N'a pas problème. N'a pas problème. Mais Moututu peut provoquer un point yokan. Au moins, Moututu, la ministre de la Kin, pasteur, Moututu, il faut bétanga. Vous comprenez? Il faut bétanga pour amata. Ngana comprendre je ala siko na mota la gana musika. Au fini na tikio. Voilà, tout ça on a deux concerts. Est-ce que vous comprenez? Oui, non, comprends. On a deux concerts le 29, il y a et concert à mon corps. C'est le. On est à répétition. C'est le. C'est le répétition. C'est la Robert à concert la famille. Ah, fallait au bête à 80 000 personnes, dans débordement 100 000 personnes, il y a la moto qui à place, il y a combien de chaises? À 2000. Dans 2016, donc 1900 est craqué. C'est un bon mot. On a pas fini, mais hier, à Otiaba, qui s'espace, à Otiaba 200 chaises. Il y a 100. Le gouvernement a apprécié pour faire des Inca, après c'est le Scrum Inca. Sans pétage limité, 110 tout car on a actuellement. Non, là, ça y est. Un an, on a un bateau. Ne voilà ça au sale. Na maripol. Na minute on a télé. Mais quand on a télé, on a tout ça l'expérience soit caméra. Na télé na station gaya ma campagne. On a bien il y a quitté moi là au monde. Photo combien il y a 100 photos en 2 secondes. Sur la côte, il y a un supermarché, il y a un scandale dans la salle. Il y a une fête à battre. Vieux Nyokalong a bêté samedi, il y a une carte. Vieux Tango il y a un pas. Il y a un côté qui a un pétage, pété, donc maman. Il y a un bêta concert pétage, il y a un temps pétage, il y a un tout n'a bien Nyoka. Respect, il y a un concert, il y a une fête, mon anniversaire, il y a un baron, mon yakin. Abenga de Gonangaza, DGI, numéro 2 à DGI.
Ado Etina, président parti. Tu es là, on a tout côté. Vous êtes là, à DG, à DG. À Mokosi. Alors, tant que ça est quoi bétaki? Parce que Nyokaye, babedi bedi Nyokaye, Ayaminga, Misabato. Après, très bazai, on a un ministre, un financier, un président, c'est pas du tout. On a un nono, on a un bateau, on a un calaza, on a un bois capital, on a un bien Nyokalong, il banga Nyokalo, ils ont valoir $1 million. Nyokalo. Ah, on a les là, il faut. On a pesé à Missé, mon côté, mais on a longué, on a quitté, on a pesé à vie. Ou à Ozaba danse à l'Iboubou. Viens à la compétition. Les Missé, je te dis, c'est un non, c'est un babokayo. Après, très beau, bois gardé. Nga oboa ngane bonga mona legio de pactes go yo oboa ngane so oboa kinga yo mo diski no go teka mapo batu na nga ba osepela la yo yi nga no seka libanga mbi na sila résolver il y a problème wana na bisa kabina ke yende alukanga na braza ngata na prêtre hôtel ya zaki ya mwana nga ye na suite présidentielle nga na suite présidentielle yena ba danseuse na yekuna na kati akangi bango ngana kati wana na za face bayo benga ngo via zo luka onde na yeti hotel a luka ona koti boy prêtre benga wana yem tobelo benga prêtre ko abi mosi na udi voyage ayi tanga komi ba sauter tanga moni ngana tele abi wa ndenge nini mwasi nanga a sauter c'est wa danser abi na danser ko pito beti kati na bisusi yem ta lukinga ngalukende ngana suka na prêtre prêtre va passer Dieu monanga yo swangandi Joël va Francis Joël babana ba on tout ala babana Joël mwana so na koti na bureau ni atelemi ngana vana na bien mutasali ne famati yo zo ay ko kamana donc on se bête alors on a ba distraction to ba bête ba martir on a ba bête mo distraction te mais ba bêti quand même mais martir a jeté donc so ngande chef martir ça trophée on va martir c'est ngai nani akenda wapi ne masikatenda ayaka bien petit nanga wana azaka makasi mwana nanga wana mais c'est un grand prophète adi mwaka boye na comprendre apparemment na nsima ya prophète dene c'est prophète mosusu aza te na nsima bon bazaza bazokufa bango moko mpona mpo bazorespecte nga te epuis nga na mpe bango mpe baceinture te na pie mpe manto te mpo nga bapie nga manto donc ti lelo noni yo oposa te nga bapesaka manto epai ya soni oyo aza leader ya génération wana manto eza epai na nga 25e dame nakomi na 31e dame nakobunda su te mais sikoyo na nsima moto aza te boyo omoni na nasali mamonga nasali yebisanga ntangelangaka motu moko asali apart makiona te pesanga prophète naturel oyo asali biloko nga nasali na Kongo aleki nga mpona pese manto tomona prophète mosusu bazoleka na nani ezanga prophète Ézéchiel azwi atomboli baningisi ekomi mai ya te ekomi wana bamagicien oyo bakoteli biso l'église azwi mai aningisi boye wana befiltre babenga yango illusion azala ex magicien Ézéchiel walekala batevi wana ozalaka na monga fula nayebi ete wana oso naoloba peut-être mosusu nayebi ete nango tia moto aboyeka te mpo wana ya makiona oyo bango yesu asanzaka ve ayaka nango wapi yo mona yesu te yesu ayeka abi bozwa babido botolisama yabi puise bayoki boye ozobalisa eloko yo mbongo na tv yo moko makiona te moto asala miracle asolo azala bongo te la réalité na nsima na ngai na nsima na yo bato babima bato ya makasi lokola bakabunda lesa bato na nsima na yo bokabunda ye avant nga après nga te bakonde après nga mais konde akomi grand lokola ye aza na niveau na biso te ye azali église de réveil te ye azali liloba eza bango baza na réveil te oyo baza na génération na yo génération na nga bakufa nyonso Jérémie Mayemba apôtre Silas nani apôtre Silas na Timothée Kesi bagrand pasteur bango wana génération na nga bango tu bakufa oyo batikala bazuki kisolo nani kisolo nayebi esika bakenda te meilleur aza nanu esika te na mwana baye nsima nanga nani
Est-ce que... Mais Kabonale, ça a même à ton église, il a fait ça. Est-ce qu'il y a un prophète que il y a des fois souvent il y a la TV au Mounier et un prédication non 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 au tali un la TV par erreur un prophète mort de quelqu'un qui n'a te natala bangote donc na redécourager on a za nzamba solo na linga mutu natala yo ifoza na nzamba solo mutu na nzamba solo makioniste natala bango donc nakina un prophète solo za ta parole bazana bango mais bayebanité bao nyonso mona ebele na TV bacharlatan apparemment pe su bato ya bankiona ebele ozomona na TV ya baprophétie ya lokuta ya koyokana elengi te inspiration makende uta ya komo moko ya bango moko nga balakisi nga nde bapesa komwana faux miracle code na bango bantako elakisi mwasi bana bacode na bango ya bapaster kende na bakuzu ya milili ya kitambo ya moni lopango itango batongi yango kuzu wana ekufa na bafikine partout omona bakuzu ba grand consommateur ya bière za bango na ba whisky eloko comme ça ngai comment est-ce que prophète Denis a récolté l'information ayi ba maman na son ndenge parce que mokili eyebi na loba vérité batindela nga belema neta ba to tinda nga elema mongo wana mais na bimisa yango te ya deux pasteurs ya côté nini wana te na loba te limité na lobi trop bato ake bamba ba photo ya bato ka basala mabe voilà côté nini ataka commune kaka oyo azema liboso ya kota limité me babebisi ba discrète ba omoluka bato musu makambo te mais déjà koyeba kotanga kombe te juste commune nikolo ozemi nikolo ya igombe homosexuel mona ya gombe ne bakangaki na aosala amour na chair na mwana mobali kasavu kuna mingi babiloko ebele ya nde na kasavu bamankioniste ebele mpe bana kasavu voilà nayebi zo mpo ozwa paster ya solo na kini ya passe sur 1000 quand tu as 150 mais au moins le col les a bon le prophète Denis a préparé peut déjà mutu mususu ya ko nani est-ce que ba préparer raté il faut en gueule na aura nga ba préparer ngate na sali stade na ngetoni na bengi prestation na biya ba Denis ça la théorie hein ça la théorie na da docteur en théologie classique ah licencié en droit. Est-ce que vous avez obligé quand il y a un pasteur pour passer pour sa théorie? Non, mais la connaissance. Là, na école ba secteur na za biloko ebele na sala net ba numérologie wana on a ça ba calculer ba date ba nini pona ipsa na kota la date de naissance non en prophétie vino. Donc bon monsieur za la autant. Te nga wana otanga te wana na défendre yango nga moko. Ya elo monga mongo na zuba révélation ba étoile ba révélation ya ba chiffre ba nen na benga on va panneau de révélation. Est-ce que prophète Denis est-ce que ça a permis dans ça la nzambe après ça tout le monde la chair na akabla tout le monde la chair bien sûr il n'y a pas de faute on est dans donation là problème en pleine na pierre là problème mais caché pèse à mieux mais na quatre peu au pèse. Voilà, chers internautes, c'était là le prophète de la nation, prophète Denis, prophète de comment je suis là. Comment il a fait moi, je suis capoté. Bon, moi, je suis là. Après pétage de Zoya, fallait abimisa les deux, moi, na bimisa jour, moi, na qualité. Mais quoi, bimisa l'autre, c'est l'autre. Parce que ça va. On doit regarder comment on a ôté. Fallait à moi na roboma falita na zozela ne bango wana ba ya ba changa na cha leti sai pabuka sa bimisi te wana mwana na roboma ete wale kina ngamusakata ngana muta au niveau yo ka yo kitsanga su to fi déjà bois qui est bon ah bon ah lo wa lu ka ko ba pétage ba balusango comment lo wa yo mutu journaliste gars na yebi yebza ko mwene album angozo ni ngana za ozela ba bimisa album mais na mona ikomi ya ba single nzemo moko wani azo préparer nzemo ni nao comme na onini o dozo lo bala kofi
Nze moni na musique. Nani? Musique single monde. Comment on a nini? Ozo wotanga te. Nini? Yenda lo ba. Comment la nini? Obanga. Tangati. Comment on dit? Na mona clip mo mutu mo avandi na kiti boye zo ida lati ba bote ya basi boye. Aoza clip. Ba bote homosexuel wen. Na mona avandi na kiti mo boye ba bilo. Apparemment que ça collection, ba collection. Il y a $1000, déjà combien? 900 à 1100, il y a rien. Et l'autre. Costume surtout là, tu as 4000 les ans, 5000, 12000 les ans. Africain, moi, on a téga, on a bon téga, tout téga fort. On a net costume small, tu as 4500 €. Il y a des souliers, il y a 1000, il y a 10 000, il y a 20 000, il y a 1 million d'euros. On a Internet. Ah, on a Internet. Ça. Bon, les lots à 1000 €, il y a chemise moi avec ça. Chemise avec ça. Weston, moi, il y a 1000 à lézard 2500. Prophète des nuits ici. Oui, comme journaliste à Boété. Mais pour y a peine de Moubalayaka. Tu connais la mission. Il y a une mission et pas une zone. Nous en avons une makasi. Tu n'as pas été là, il bande la canson, il bête là, Nicolo. Oh, banga. Longo l'esprit là, au banga, tu es journaliste ou chroniqueur, il faut mettre à bloc. Pour mon album, on a mon single, on a au vivezo ya. Au mudranga wa zeko à la carte. Na au soutenir wa zeko. Obe. À part au vivre, mais ça n'a pas de problème pour sachet au boire à Manandela. Donc Bobila a pas de problème. Vous comprenez? Au vivre ça n'a pas sachet. Ce que tant que yo ala, au tega au tia sous ville salité. Vieux mutumba sa ema au Benit, c'est quoi qui? Yo moko ponizela wana e na tombeli yo kaka chasse e pa yo ke tolina pesi yo. Wana combien de fois? Hein? Wana combien de fois? Na craché. Na oyema. Na imabe. Combien de fois? Te na imabe te oyile la imi. Nzambe pesa biloko. Binana mo eloko la bilala. Ah, et ça l'ingaï bien. Bana TikTok pour matisa biloko. Oze loko mo ya bien mikolo pour matsango. Challenge. Oya obimisa. Oya ozana ba vie belé. Foya. On passe journée là. Soit moi si tu passes journée tu au restaurant, ou il sera place sur bisodé. Tu au restaurant, na ba caméraman, ba toi ça li pour ba filmer. Et tu aux tina restaurant qui colle les places sur ligne to ke ba Congo na omemo. Et sili na kabelo $1000. Ya mobali na mimio na sobelo bilamba. Toquer restaurant, tout ça, il va course. Et puis, il y a des courses dans le palais. Donc, bateau, au salle, challenge bien avec beaucoup de vies dans le TikTok. Il y a Zembo, il y a Libala, dans la zone ici sous pétage. Dans la zone ici sous challenge à pétage. Dans la zone ici, Babylon, tout dans le bois, on a besoin. Au salle, on challenge. C'est-à-dire, on a si les lots tangi comme tu n'as eu combo bimi libana mais moi tu n'as pas de combo libana na kati mission na kamo bangi ba izanga oza muta ape muto uta pe ba braza bani donc nde oza na mwana braza banga te mwana muta sunda kana kina banga asunda kina banga abaza bilwa abaza to bola bango problème te po bana braza na lela bango fort ba ba tunanga ngana lelama na Brazza bami ba mboko ilinga nga ba Cameroun ba Brazza bani donc Brazza est à base nanga na pesi mbote na Linel Sassou na pesi mbote na ndeko nepe ya mwasi nani leki ya Linel ezana ya Claudia Sassou wana mandeko la ngai
La famille. Konate. Ngaye famille na ngaya ngwana. Ah, na lili. Tu m'as levé si le Voilà pour famille présidentielle. Na wa pe bon. Didier Pelé quoi bala moi na bango ba bota 4. Nga be na famille présidentielle a cousin là. Didier Pelé. Na bali pe moluba na famille présidentielle. Boza onde biso bato na pouvoir ba beau frère na ngai. Boza onde ko sala ndeni leste ngo banga tuna tia gère na porte. Ah. Ça va nanti. Comment nzema oni? Ti le rozo ko lo bate. Oh, j'ai ça ndeni lo. Non, c'est pas mais ça que OK, toi aussi ça rate bien. Na mono ko gila yote. Non, là, c'est manette. Manette, tu as les arabes pour bêta. Raïban. Je suis au Kokano, tu es comme ça. Ah. Et ça va, nous c'est ça. OK, ça va. C'était comment mais star, nous sommes habitués, nous sommes pétage pour le public. Ceux qui nous aiment bien pour le public. Yo zo banga ko cité comment nze mwana ndeni o banga critique na eza soki appelé eza maman eza na 4 makambo eza te nga na problème na mutu te tobetani mibali babetanaka eza problème te donc eza bon nga naza na problème te na mutu ngai na problème te problème ya te nga na otia pétage na nzela so mutu mo atie nzembo na ye tobunditi na kati ya bituma ke bana na afro pétage elalisa yo. Est-ce que afro pétage c'est déjà ma production na banobeta bibeta te il faut là ah nga bona nobeta wapi faut concert mongo do tsenga vrai l'art nga na koti donc binela yo pe bomona spectacle mpo na ndeya bana basi oyo baza déjà na pona oyemba donc na ma chorégraphie déjà ah zelo mona makambo nga mo mkolo ba pièce boza déçu te ke boza ba pièce ya basi te boza ba pièce ya mibali omona makambo yo omona ba collection na olata na kati ya album donc voilà l'album mais ça vraiment ça sera disque d'or na otia ngona poto ba kota na ba plateforme na otia na ba Fnac bani na oza disque d'or à moins d'une année ah juste titre po ba nzembo wana mutu osa po sa nzembo ne neti bato ka ngobila ba oteka nzembo na bango bato abeda su ba oteka nzembo na bango donc il faut ça la tellement puissant que il faut teka na niveau mo oni ba nzambe pesa biloko nzembo pas biloko ça compte quand on a combien nga na yembela bato nzembo oteka te so mutu ayende ti proposé bon na oteka te na oyemba bero na yemba n'importe qui te na yemba bero mutu asala bistoire na oyemba mutu mo abimineka lelo po azwi mwa 10 000 $. Non, j'ai pas besoin d'argent. Bato na oyemba wana déjà eza ba argent déjà bawa ngobila de akabelanga ba 50 000 ba 20 000 ba 10 000 parce que na otekele nzembo komi. Voilà. Donc mama banga net ba bato wa ba DG tina ndeko nanga déjà akabelanga ba 5 000 ba 10 000 ba 20 000 ba 20 moto ba 10 000 ba 5 000 banga na eza rassuré eza un bon montant. On a en tant que relation. Eh bango monta ba oyoka ndemo na bango ye mo oya. Ah avec la soirée mes pères t'as fait le truc hein ici voilà, tu passes au bureau oui 50 000 wow ici yes ngana oyemela batu po na mbongo non tata nanga leki bango to na mbongo papa nanga c'est Dieu le patron de tous les patrons du monde moto asima mitema ba roi so abi okufa lelo na 2 heures okufi to c'est ça ouais pour boye kotanga ko na bezimbote déjà na Jeff Daddy le teta don de Dieu Dilwano na bezimbote le meilleur ministre Modero Simba il est trop le jeune ministre de la jeunesse Gauthier Mascotte merci Dominique Kondepe na bezimbote prophète Kabundale ça on a balié là OK tête Ndai le millionnaire congolais Jongade le meilleur restaurant à Paris, ils sont commis Paris.
Qui dans un restaurant, l'IA Tikambongo, pour y appeler ça 10 000 chaque les 5. Pour la première fois, ça, les retards Kambalo pas dans la province. Que tu dois le maman présidente, tu nous as mené. FBT Paul Fiki pour ma salandé. Tu as mon 1 million. Na tongo il tu vas payer sur la même feuille, vous aurez même feuille. Aïbat. Merci na Irène Moukabila pour un restaurant qui tourne au Sali, félicitations. Souhaiter mes condoléances à maman Gétrit, à la famille Moubima, pour la maman na Minonenga Koufi, vraiment mes condoléances. Minonyo sur la famille Mumba. Donc, appelle ce nom beauté. Appelle ce Henri Kemboté, appelle ce Justin Panzumboté, appelle ce Minotou Mboté. So, il comboté pour fâcheté. Pour faire des mises à la moto, appelle ce Mboté, na Yannick Zondi, na Olongolo Kombo Kalaté. Fondation Moulundu, Kombo Ezolonga. Firmin, notre président mondial, Kombo Ezolonga. Ramazani Amissi, Fondation Kombo Ezolonga. Stone Mukendi, les millionnaires congolais. Arthur Nani Kalakala, na PCP Mbote. Pas de pression, non, on a Moussakata Yimbi, on a Mundé les sommes en Allemagne. Donc, qui comme on a contacté bureau. Voilà, merci beaucoup. J'en profite aussi de saluer Claude Bengo. Après, merci quand même. Notre patron à chaîne, c'est mon neveu, propre. Doudou Manziles. Il y a un responsable à Nzondo à Bandundu, chaîne Moza Yangai. Un neveu à Makila. À moi, on a un peu de Miss. Nicolette Lessi, Zabapamolo, Manzi, Skozali. Petit les grands réalisateurs. Daolin. Zabapamolo. Aïbi caméra, man. Aïbi Makas. Yo petit nangai. Baga. La tigale le logo moi après mission bangi kotanga comme mo yanzem. Déjà grave. Tu es prudent. Zabapamolo. Merci beaucoup. Vous avez un journaliste. Merci beaucoup. Je profite aussi de saluer Claude Bengo de Switzerland, Tala Kassima, colonel Freddy Luboina de depuis Switzerland, Jules Léon Poyo, il a manié la marche. Je profite aussi de saluer ma maman Anne-Justine depuis Paris. Je vous salue maman, je vous t'aime beaucoup. Papi Pascal depuis Paris, je te salue. Yuyu et Folé, Papi et Folé, toute la famille est Folé, la famille Mabika, je vous salue. La famille Tom et Deborah, Tom et la deuxième de quelqu'un, je te salue. Toutes mes frères de Fred Mac, je vous salue. Philo Mangouélé, je te salue aussi. Quant à mon Fred Mac, je vous dis au revoir.